et fula ngai na batu nyos bazana na filmer na o moni mutu nyos a jouer filmer wana azwaka visibilité parce que ndenge na kabola ka ba rôle wana ezaki ngamone mnazaki na scénario même si nazaki na bande kuna lokwa ba super ngala kui président Bosco Bumba parce que bon moi la première tableau à filmer wana président Bosco Bumba kui bazo bina na Karim Yamado premier tableau donc na mi mona lelo qui na chapé Pierre na théâtre Congo Léo kuta zo komisa faire école na bango ya wengi nani Robino mundi bukutu akumisa ya aigle na bango wana bomo na ngoma bete miel de son a diembeli de kaka ya faire na bango si on ngato na diembeli la patronne na biso Belleville et comme problème tarle longi na pena beske ngayo ya kono koza mukala owa mukala ya Belleville mo zela na ebisa o tata na ngana mama na nga apa ko tangisa nga balakisanga ndenge ozwi 50 francs au balou ça comme 200 francs naza na mayele makasi naza goigoité on a la kofa na telo boko na ngesenga ka bo jamais preuve ane banana banana musalo osoka de urgent SOS Gérabeli eza ba attention ma be azande ko na biso tozo soutenir ye azo sala ba filmer azo bundela biso na diaspora partout ngana ko lobela Belleville mais le but est que na boma groupe nanga pour na Belleville non non sala musala nanga na chaîne YouTube nanga na zana ba montage na sala ka caméra na simbaka na osa musala nanga na koza la hypocrite na kolobela ka Belleville au continent encore na kolobela ka ye président na kolobela ka ye président. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Bonjour, bonsoir, Nabalania, surtout à Coveters TV. On travaille quand de Ayewana Aza toujours Nabino Kande na Lobaka. On travaille quand de Azaka Wana pour nous découvrir la vérité. Qu'on découvrir Makambo et Bomba Mankuku et Manampoasa. Les lots vraiment on travaille quand de place à Fandi. Na yé les sous na koko warion mais les lots Azaka koko wariante. Étant qu'artiste et comédien, oh, Toyebi. Étant qu'artiste et comédien, Jerry Covertos, Nazawana vraiment le lonaye, Toyeba vie à Jerry, et Banda Wapi, Ezo Kenosu, qui est là, Wapi. Toyeba pourquoi Jerry a comme appelé Sankara de courte, artiste Moussous. Ndege binomoba na poto bolo, comment artiste Jerry a coquille le la rapé, Ningane, artiste, elle est là vraiment très candé, Ayewana juste à Carapo, Toyeba. Vie à Jerry et comme un niveau à Ndengeni. Bonjour président. Ouais, bonjour Audrey Kandé, bonjour Nababoni Nyoso. Il y a Coveters TV, bonjour Nabatutu Baolanda Biso. Merci beaucoup pour l'invitation Nayo. Et puis merci beaucoup Nabatutu Basutinaka. Jerry Coveters, artiste et comédien à Bango. Mon lobeli à Fally Ipupa, mon lobeli à Belleville. Parce que nous avons moi casquette et belé. Merci beaucoup na maman Annie Malonga depuis Canada, maman na Élisée Lombula, David Lombula et puis na Davina Lombula et puis merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco, yaza famille Libota azapeli sous Warriors. Bambote belé na bino tout bozolanda biso. Audrey Kande, ma question est ma réponse est. Merci vraiment président. Vraiment quand nous sommes président le barnet bien ma réponse est bis ma question est bis ma réponse sera toujours président. Président le lot na ba avant tout côté vraiment na mozindo ya makamios. Donc ngana ba o se présenter d'abord na bato ba yebio na ba o ba yebio te ba yeba o lisusu qui est Jerry. Merci beaucoup. Moi c'est Jerry
Kamiende. Donc Jerry Kamiende, mais Jerry peut-être batiaki nazaka comme on a Jérémy Kamiende. Donc le rôle à Ozokola, les sous bazomona ozamona mukeba bengo Jérémy bamemanga na Jerry. Donc d'abord muto ba pesanga kombo na ye comme on est Jérémy Kamiende. Donc pirement sa papa Wemba. J'espère qu'il n'a pas dédicace à papa Wemba belé bayoka Abouaka c'est mon oncle personnel. Jerry azali moi émotion ya famille na bango ya maman na ena papa na ye azali yaya baleki belé et puis Jerry Kobetox azali artiste et comédien d'abord avant na koma makambu tout lanza lelo naza artiste et comédien. Ok, merci vraiment président. Léo la président vous répondre à son respect pendant de laisser avoir azate. Bon président nana bando banda monde art. Combien de groupes Oyo Tamboli bando banda na monde art? Combien d'années yo sali na groupe théâtral to na monde ya artistique? Combien d'années yo sali ma baku ba réalité ya art ni yo kutani? D'abord, merci beaucoup pour la question. Na bandi théâtre, na quartier moko ezali na Mbinza Ozone. Bandi théâtre wana et na ndima peut-être que na ozana nga mutu ya théâtre parce que ngai na bandaki ko rêver na vie na zala présentateur ya journal télévisé na ndeko envier ba vie na biso lukuku sampu Kabulo, na bato belé. Na sonja peut-être na mutu na ngapena té na za artiste comédien. Donc na quartier moko na Mbinza na Ozone et ça na tante na nga ya na depuis Afrique du Sud comme on a eu na Nampoi azana Afrique du Sud na quartier moko na Mbinza Ozone tata moi sinanga donc petite sœur il y a père Nabiso a travaillé déjà par ma sœur a dit ah il faut ça la théâtre en 1997 à Simanga le bourg qui tiganga ti et pas ya président premier groupe théâtral na joie na ye na uti ndaku balakisinga position scénique balakisinga ndenge nini balobaka na scène ezali groupe ya ex-président na moko lelo na moni pe bon atika ne mamba théâtre kota mamba commerce mais lelo na moni a figuré les sous pas ya président na biso moyombe gauche azole quand même na film ezole kawa Gisha Muzulumbwa mais a joué ming banganga donc mutali bossa ko tsanga na scène ye wana et puis ce qui kende déjà ba groupe mususu ko na idée théâtre ça grâce na donc alaksanga déjà presque. Et puis, dans une occasion, dans un petit groupe, mbala moko na komi pire petit à président. De place tout président et puis dans une occasion, à l'époque, Serre Nabiso Mami il est là, on présenté Caribou variété. Et d'ailleurs, il vient Nabiso on dit autant kufa dernièrement. Yem ta yamba biso. Yem ta yamba biso na Caribou tous les gars émission Caribou variété groupe Gisha Muzulumbwa. À l'époque na 97 na RTNC. Donc merci beaucoup à mon président Gisha Muzulumbwa. Après ouana na ke Brazzaville. Brazzaville ezaka okende ozokena mer na okutana muninga moko papi malwa lelo atikane théâtre azo sala ba kuma chauffeur dans le babona zomona Oben Kikedi parce que nakutaka bango baza déjà ba camarade malgré biso tozaka na Brazzaville tosala groupe nga biso tosala groupe na Brazzaville tozaki 5e groupe na Brazzaville ba tokuta 4 groupes na Brazzaville théâtral donc on a massé tout ça la groupe tobima 5e groupe et puis tobimi ça rappelle moi bane belé pe kuna to likala ba DRTV après wana kakaba modéro totokani mutu montre na ba 1000 solutions na ba président Maonès Alain Chituka quand elongia feti rozwa initiative ba ko prester na Brazzaville équipe à liboso bayaka ezaka ya modé J Bombo je crois bien, je crois bien à Sila doré. Bah, 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 déjà, na quelque compte à groupe mon boy.
nazo saluer président Jos Okeri Mamara. Donc on a côté la groupe Moboué. Dans son côté groupe on a PCO Palais. Mais bien que on a le baba na Rimo Saka 82 na Wenze wan. Donc on a côté groupe ba pesi nganda kwa ovanda. Ba loger on ba mo ba pesi ba bi wan ovanda. Donc tu au sangana na bande on a biso personne pingila. Ils ont ma premier groupe. Ma première batte, parce que na groupe à présent Mouyombe gauche. Au moins on a masala makamne. Na formé pas moi na Mouyombe gauche. La question Brazzaville na kuti ba dina, ba pingila, ba makila. Est-ce que c'est ba makila ba ça tête yo saka. Oyo kaka lisola ba mikolo mtu bayebi. Donc na kena sona kuta groupe wana na Brazza. Nde ba yambanga mbala moka ngani na zaka pe shosho nanga. Na vanda pe calme. Tu vas dire qu'on évolue. En tout cas, tu vas dire ça, le théâtre classique, le théâtre populaire. Pourquoi on va présenter le but? On a besoin de ça, la famille dans un spectacle. Au moins, on va voir Sassou, Denide. Bon, je vais pas vous dire. Mais tu as vu le théâtre, tu as vu le spectacle, il y a un modèle de Zuma. On t'a convaincu pour le Congo RDC, c'est Modéro Totokani, tout le monde. Ndaïkoyananga. À l'époque, on a quand tu es fêti. À l'époque, on a président Mayonnaise, Jibombo, Nadine Wenge chaud. Tata moi aussi président Mayonnaise, surtout que personne n'a chaud. Serre Nabiso, moi, ça va dans groupe. Atika Ibiso. À l'époque, on a moi, tu es belé. Mais Nayana s'imposa, voilà, tu as répété dans Mokengeli. S'imposa. À l'époque, on a un petit groupe, le premier film na joie, on a filmé œuvre d'art. Premier film. Premier film, on a 14e épisode. On a 15e épisode. Yaya. Na leka na épisode on a moko. Mais lobi on a bimi na balabala ba belelinga. Wow. Donc il y a un moment dans le balelo. S'il faut na remercier à Modéro Totokani. Parce qu'il y a un salam. Et puis après, on a changé de donner à tout le monde. À l'époque, quand j'ai joué à tout le monde, je crois que j'ai joué à Louba Bazarati. So, président Gérelo, on est au fond de groupe théâtral. On est groupe, ça déjà combien d'années? Voilà, groupe théâtral, ils ont au Kouei, au Télémi, au Kouei, au Télémi. Parce que déjà en 2007, nous avons un groupe nanga. OK. 2007, nous avons le Numérica Télévision. Toute la génération, on a des baisses. On a le roi des baisses. Toute la génération, on a vu la Makaya dans le canal Numérica. Toute la génération, on a Maman Angèle. Maman Angèle, aux États-Unis. Il y a un groupe évangéliste. À l'époque, on a Irben qui casse ça. On a directeur de programme. Télévision au foot à bon côté. Au yéna CD à image, batali ba apprécier ne ba zuyo. Ouais, c'est marrant. Il y a na $50, il y a na $100 au foot espace T, ça raté. Vous comprenez? Mais na ko ça la groupe pourquoi? Quand on a vu suspension pas ya modé parce que suspendre nga ina gesho. Après le départ à Batutu, il y a Badoudou Soupou. Ils ont tiré qui bana souka na groupe ya modé. Dans la suspendre ngai gesho migra malunzi. Les hommes de Wakane. Dans la suspendre biso. Neto kena gesho. To sali groupe pas comme les autres à nos Pierre nangeza na kati ya groupe wana mona pas comme les autres. Donc gesho président, moi vice-président. Dans un groupe nous au fond là. Nega ezalaka peut-être ba vision ko kana raté plutôt ba to garder ba bonne relation. Donc mona lelonga na gesho to bien. To kabwana batu tilelo ba bato ba kabwana ba homi balé mais bazaka bien. To kabwana ya tikala ndeko ngape ndeko. Ngana ko sa groupe nanga. So président au sali groupe na yo groupe pe kufa nango. Malgré kufa so combien d'années o ezalaki ko. Voilà, on a bêté lieu en 2007, na ko 4 ans on habité. Fona 4 ans parce que bato tozala bango to se comprendre. Ceux qui na bina compter les groupe nanga, ils en a 8 ans. On va ni groupe ne le karati lelo. Mais oui, groupe ne le karati lelo. OK. Ceux qui na bina compter bien, on a compté en 2017 ité. On a compté ce qu'on y a. Tant on a sali film Yamado. Tant ce qu'on film Yamado bête na YouTube au moins que 8 ans.
donc c'est que groupe n'avait aussi 8 ans et puis avant il y a Mado dans sa film moko petit à quartier et tel ma peine à poto et beta peine dombi après il y a ça la film il y a Mado vous comprenez donc groupe n'avait dans 8 ans mais 8 ans il y a côté téléma mais internet n'a tika ngote na jouera toujours biloko internet titi na kino les lotos ça les lotos les canal biso TV télévision et puis na stoppa qui m'a internet na zongi c'est on est lisusu. Est-ce que président c'est facile ndingo fongo la groupe ozo gérer bana par rapport à tout le monde dans groupe théâtre ça moi na msusu la beliso na liboma eza facilité kasi yango na ebiso eza facilité letinga nazaka hypocrite soki moi nazo déranger nga makasi na teo déranger nga makasi olingo comprendre ta tukana ninga toka bwana bien ke na yo luka groupe ba komeliso bibero ba memio ba bondelo wa bébé ndeye mo de wa memaka non memanga ta amemanga ta est-ce que pour ça musala mo boyo eza pona lobby na faut ba bondela non ba ngo ba ça théâtre facile lelo il y a Facebook biso ça théâtre Facebook ni WhatsApp ni Facebook SMS Karaboya ya nini ya Orange Tony pour pas son numéro na poto muta bengo na poto boye azongo pa nani ozo jouer na mutu otanga kombo noté est-ce que bango ba nyoko minde biso to nyoko mo o jouer pe na mutu ba otanga kombo noté mais lele comment nango normal de biso ça ba théâtre moto nyoko mi makasi. Maman merci président Géré son président Géré Loni Sali artiste et comédien local là yo au sein d'un groupe na yo au comme un scénario mais au préféré au comme Sankara de courte il y a artiste et comédien ndeti nozo mona bana poto ba déclarer comment gérer le belaka toujours belle vie pourquoi pona nini président et ça le sonité non et ko sala nga soni soki naza égoïste naza soki na banini employé monini to naza cowboy fatigué. Dans le but déjà na groupe nanga ils ont adresse nango o yebani lelo so mutazo luka na luka groupe ya Géry Kobetox le kaka wapi ba bi le ka place boy siko yo yebisanga ke azo kumisa belfi pour na nini ezande na baninga musuba osala ngo aza mutu théâtre mais atika ko sala théâtre comment ko luka ndeko lia mbongo na bakombo bato mais ngati lelo obi combien de personnes to banana ba musalo ba no sa théâtre batika. Mais naza parmi les rares bateaux si les noms tournera à théâtre mais bateau baloba ngote bateau belé batika n'a pas ça tel que Adam Suluzon a outé la théâtre mais comment il peut jouer théâtre comme il passe vous comprenez ba président so junior mo wa mo so kangie journée mo mba oyane na théâtre donc ça moi passe ya tika na ide so ngala ba na bunda na kaka parce que na honora na théâtre ngopé et ya on te salinga nyoso na zalelo kolobela Belleville ça problème té est-ce que Belleville ça rwandaise ça burundaise té kolobela ça problème parce que yo za artiste ya za artiste moi place ba ba lobela et comment ma notice nini na verser nini ba comment mutu ya théâtre ko komisa muninga no théâtre té otangela na notice ça to na verser ni c'est les yo kuta zo komisa faire école na bango ya wengi nani Robino Mundi Bukutu akumisa ya aigle na bango wana bomo na ngoma bete miel de son a diembeli de kaka ya faire na bango so ngazo na diembeli la patronne na biso Belleville et comme problème to saka na mboko to lobate ke fiso ça c'est la patronne na biso oui ka to komisa kai foto komisa ya biso batunde bazana ba intention mabende balobake bokoma ba mikala nga tale longi na ngabie tale longi na ngabe na bien est-ce que ngayo ya kono koza mukala o mukala ya Belleville mo zela na ebisa o tata na nga na mama na nga apa ko tangisa nga balakisanga ndenge nini ozwi 50 francs o balusa nga komi 200 francs naza na mayele makasi naza goigoite nga na kofa na telo boko na ngesenga ka bo jamais preuve ane banana banana musalo osoka de urgent SOS Gérabeli boko zele mbongo soyo kango mais na kuya pe maladie ya danger cela veut dire quoi naza soda nazolo bela Belleville poza ndeko nanga Belleville lelo za patrimoine na biso soki biso to lobele te banani ba ko toza na ba burunde bando kumisa to ba gabonais ba wando kumisa
Et ça m'a bête, mais sauf que n'est que ça la rangon est mo ponga pe na za mutu. N'est que ça la rangon na cadre ya mabe wala neza mabe. Mais ce que ça ka na lobi Belleville ça va film kitoko. Belleville en tout cas azo sala makabo minene et comme na komi Sankara. Eh ya yo komi ato ça pongi Belleville. Mais ça ndeko na ngati. Yo solo baka ya Belleville le bateau ba kumisa Fatou Miracle na mboko. Nana ebiteka na mboko toloba Fatou Miracle la patrona. Tango bato bana kumisa Fatou Miracle to bana benga bato bana benga mama mikala te point. Na ba ya mikolo bato mikolo makasi ba kumisa Fatou Miracle. Bazaka ba mikala te. Lelo ka tanga komi na tour à Belleville komi mikala. Eza ba attention mabe. Azani de kona biso tozo soutenir ye. Azo sala ba filmer, azo bundela biso na diaspora partout. Ngana kolobe la Belleville, mais le but est que na boma groupe nanga pour na Belleville non. Non, sala musala nanga. Na chaîne YouTube nanga, na zana ba montage na sala ka caméra na simbaka, na osa musala nanga. Na kofana na tela ko malokola bande ko na biso mususu vina bango. Ezaka ke il faut ba finga batu, ba fingela mutu batu po balia bamela. En tout cas pour na wana na cause la hypocrite na kolobela ka Belleville. Au continent on ka. Na kolobela ka ye. Président. Na kolobela ka ye. Président, au bana déjà comment va ser nayo. Mais non, mais oui, mais pourquoi pas na comment na vandi pembeni ya modéro totokani mutu montre patron ya scénario mboko. Scénario na liboso comment eza ndetienne. Ah, merci beaucoup. Film ya liboso na comment film yango eleki ebele na teva kin to na internet te na tv no ya kin avant tokota internet teva kin kulutu na ngai Fiston Nzuki Batisa apesaka nga chance ya kokoma filme moko etalama mpe awa na couleur télévision Match Kwata. Okay. Match Kwata ezalaki écriture na nga et nalakisaki savoir faire au modèle wala kisanga vraiment Match Kwata wala les cas na les cas na internet pe na chaîne na epezali et les cas pe na couleur télévision en tout cas bato ba apprécier ngo makasi donc je crois bien ma premier film na nga yango wana oui internet na comment film moko petit à quartier na ototanga wa petit à quartier film wana ya on te fongola nga ba porte pour après ko ma film wana nazoka ba retomber ya makasi nazoka pena ba retomber makasi batu ba benga batu ba loba uzala touche bien boy na boy allez après wana ni na yeko koma skoyo Yamado ni na yeko koma Yamado esalio esalaka et puis na yeko koma film moko ba petite ya sans matrice na yeko koma so film moko ba petite selfie. Premier film naloba makambo yo naloba ngona mutema mabe na nenga mutema mabete premier film ekota na chaîne ya Vincent Toulouse eza écrit par moi ma petite ya selfie ba fali maswa ko ba joie taka fali maswa ko joie moi na poto a joie tonton bogos a joie pe misa fali maswa ko ba Karida Mado ba Tendresse Dibinga on y a une blandine mafuta à l'époque il y a une cohésion donc il y a battu belé film yana et bêta makas na chaîne à Vincent et puis ezaka nini na signé un contrat en tout cas misanga zaki pena honnête à télé misanga to signé contrat on no ça ba film so président ça bakamna théâtre avec groupe no zongi c'est encore aux en a producteur ou soutenir kayo non producteur surtout bien l'autre c'est là ba producteur eza to zongi ça cinéma Congo na cinéma pour mes ali biso tout ça la ba effort tout ça la ba label na biso letinga na ministre oyo na to ça l'effort na bateau ba soutenanga bato lokwa ba Gigi Katema depuis Arabie Saoudite bato lokwa ba Esther maman c'est fini depuis Égypte bato lokwa ba maman Mamicho depuis Monaco ba pesanga force comme ça label na ngai e banda ko produire bandeko na ngai mususu et puis na bana na nga groupe donc to ça l'effort si tout va bien na grâce à président Junior Mouwabo toluka moyen na sala moi mini petit conférence de presse moko ya ko présenter label nanga et puis ya représenter combo ya groupe théâtral nanga ya sika
parce que nazo longwa na kombo oyo efulaki bato ebele na yasko na kombo oyo bato to wana bango ba s'imposer comme wana payer vous changer kombo point mais c'est normal tout le monde a dit qu'on a mis Fabrice Acha Villa Nova et puis Light Music et ya donc c'est normal tout le monde qui groupe Tumba et sali ba tanango ebele et sali pe makambu nango c'est ça et bimisi pe bana et fuli batu allez groupe Tumba et kene ko pema tokota sko na groupe Yonanga Yonanga groupe wana ko donc comment on a Yonanga ah bon c'est Yonanga on a makambo non ils ont toujours le to bongisa makambo par rapport à musalo et tomboli biso lelo théâtre et longo langa pour ba parents théâtre comment peut que ce problème dans la famille y a na biso liboso à ça vous comprenez donc c'est un peu ça surtout bito c'est là bas producteur et ça passe mieux vaut biso tout créer ba label na biso comme ça tout c'est produisaka et puis tout produire na ba ndeko mususu et ça la bien. Merci vraiment président tout ça toujours na wana président na yepe na yeba sur le comment on a président aux autres travailler na ba internet trop parce que tu fais souvent théâtre au ça sur na ba émission mais pourquoi au kotika la carte na makamba théâtre comme les sous na makamba ba émission olobela kana makamba ba fali en tout cas question les akitoko makasi na loba chaque fois papa na biso pour fatika le paunte papa na ngana mama na ngamba Oscar papa na ngamba Oscar personnel maman kapinga ololo o atotikala nae alaxa biso ndeni na oluka ngani na zawa soko tolobi ta ba charge belé na 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 président groupe nanga naza chroniqueur naza monteur naza caméraman nyosala hayo so na oluka bango partout na vanda ka tena za ka lobi na mikabula na mikabula na oluka tena baby sa place oyo pour na favoriser place na kobongisa ka programme pour makambu tout esimba etambulaka donc na moya lelo yo soko zo sala loko moko na ezapeka biso ba artiste au moins na mutu muso sala na banque oyo mais au moins na zaka peso so na moi li gablone mo boy so na coin boy on sait jamais donc ça né mo na ba biso lelo et ça les sengo na ba théâtre to mo na ba commerçante ba na kati et tout le monde na théâtre ser na biso Belleville a sali biso restaurant loko la Belleville TV na Kipwanza wana o mona ke et le bilan ngata ye moko o eza siège ya batu ya théâtre fierté na biso batu ba mona peke batu théâtre pe ba batu et tout le monde ba maison d'habillement ba irsi pe changa ba sala eza bien parce que pourquoi pas na biso ba biso pe to kontaka na lignée wana les ba bilo mo boye to kondana baninga te ko mi yango misala ngo sala ngo combien te tozo sala bongo pona ko luka donc c'est ça vraiment président bien sala ngo juste ka pona ko luka président on ngana yeba elo moko ezo déranger nga vraiment tishiko président na kati ya groupe théâtre nako moi sinyo sana tena otuna ka président po bino ba président ya kilelo bozo boma monde ya art tu vois ba président nini ya kilelo bonga za président kilelo on bien le ba mutu na groupe esali 8 ans question na ebiki banda to yiba dongo ata misili ebungi eza ndenge na biso bono ba pourquoi ce bino biloko na botaxa ngo kaka na ba comédien obi na théâtre okolo ba pe na film wa groupe na bimano aboyi ma continuer na groupe mais na musique danseuse oboya na groupe abato ya président on continue pe olongala wa ah monisiko so bino botaxa ka biso nga moi si nga na groupe te na balité mais quand même na la moto so lali tonga na lali na muki na za na inte kolinga mwana groupe baza bato mais eza ngambu mususu olinga milakisa ke ngande mama mokonzi ya groupe akomi ko étouffer baninga na condamner baningo basala ngote to mona pe ba couple ni balé président lingi mwana groupe babalani oui bien ça bon to pe sa chance wana te to pe sa exemple Macheko na ser na biso wana ba ina groupe ya nani ya masala ngaki obeki kedi est-ce qu'on peut commencer kaka ginotage monie ba ko kindumba pourquoi to utana
descendance à moi ça sokola yesu makolo tokolo bani. Donc c'est un peu ça. Vraiment merci président, on est déjà à la fin. OK, d'ailleurs chité ma fana chité fona yeba président. Question ni zonga peka siko na ngana yeba na ba scénario oyo koma. Na bando banda ko ça et là on ni sala que théâtre moko bo scénario moko komi et bimi si opé. Bon, normalement na koma nga ba film mais film na koma nga moko na kamwa mambo isala. Na mona mituna moni mo nzambe kota kati na nga toni. Et ça pas film on attend ya mado. Parce que tine no atala ngo bona ba ah mais film c'est la succès makasi boye. Na bomena ngo tunzoto makasi te. Mais comment film c'est la succès ya boye. Et fula ngai na batu nyos bazana filmer na. O moni mutu nyos a jouer filmer wana. Azwa visibilité. Parce que né na kabola ka ba rôle wana ezaki ngamone mnazaki na scénario. Même si nazaki na bande kuna lokwa ba super ngala, kui président Bosco Bumba parce que pour moi la première tableau film wana président Bosco Bumba kui bazobina na Karim Yamado première tableau. Donc na mi mona lelo qui na chapé Pierre dans le théâtre Congo. Parce que film wana après sorti nango nazala na ba sénégalais mo nazandu ba bisinga babi tozo expliquer batu que tozala na yo et batu balo ba ondi maté. Donc ça film mo mesko film pe lekela nga pe sous makasi ezali bolingo ba pombe silarati. Film na na komango eza idée générale na ngate eza ya mutu Olivier Mandela Badipeni Papa Osea nda yebisanga binde konanga na film moko il faut komanga taleza boy ah tocha personnage na bité pomba kaka petit na biso pomba il faut to tia jouer boy et puis batu ba mona bolinga ba pomba taka ngamona joie mais na joie mingi te de la salle là pena esprit à qui scénariste ou bien na joie personnage ni na joie journaliste na film wana na sala ba interview na batu interview mo pomba kutinga na invité betanga botola biso caméra botola biso micro de babilo moya bon na sala là pena qui dona wela pena lipa na baninga te na kabola lipa na baninga donc film wana esalanga bien makasi et puis ba petite selfie ya ba film aussi comme mama makasi et na film mo sous na bossa na lopang kota pona film wana na sala nga premier épisode deuxième épisode ba pirata en Angola est-ce que lelo ba pirater ba film ba allez va pirater ngaba obi ngaba benga jomo benga na Angola client na sa elinga film donc on a salé les films à télécharger on va sala on ba CD à tekiango so film mo bona tourna kota pona ta film ya tini na tanga ngoti et pesa makambo film wana donc c'est un peu ça donc la film est là où belé to comment donc en fait n'engé nazo zonga les sous-boue parce que na tika ki pena internet na commencer mais tozo ya siko et le bino ngata yo mo président les lote mais ko koma ekilelo OK to komela ba merci vraiment président on est déjà à la fin moi ndé to le baka ba mot de la fin na biso na il va inviter ba tenir surtout ba voilà je crois bien et là ba ko retenir groupe ya Jerry Kobetox bato nyo surtout bokomela nga Jerry musano ka kokumisa belle vie yo moko ko luka vie na yote ngai soki na luka vie na nga c'est que yo ne mutu faut tinda nga pona luka vie benenge bon so mo lokwa na kokumisa belle vie omoni mabe tinela nga sko mbongo produire nga na sala filme pona koma na pelo kwa bango nenge yo zo yo lingi wana mais so zo tinda te ko pesa nga ba conseil ya pambala ti parce que bino bande on a poto bino pe ba mususu bozo boma moi makambo ozana tendance no mo boye obombi yango alors fente o gestion au milieu du village gérer ngo sala kana za bien te mais o que ça muta tendance mo boye o linga ndo tiki sa gérer lo mo boye à les côté mo ba continuer ba sala kango donc nga les gens na za mukolo na makambo de ebiango nazo promettre bino bientôt na chaîne nga Kobetox TV
bozozwa ba gag moko oyo kosepelisa bino et puis na page nanga officielle parce que na wanga na ngoti déjà kuna kutu bozozwa déjà ba buzz mingi ya ba musicien ya ba comédien to sala rango version comédie to so ba lu sango taki ba artiste poto zo sape mitema ba ndiko na pele mso ba bezo na zo bimate to ba lu sango to sala rango version comédie na page nanga yo nanga news et puis chaîne Kobetox TV nazo senga bino bo kende kocha ba abonnement na bino kuna okende ko s'abonner et ko sala bien vraiment merci beaucoup nos partenaires na nyonso en tout cas partenaire à Liboso maman Mamicho depuis Monaco maman Mamicho merci beaucoup ma sœur en tout cas ozo sala pona merci beaucoup na sœur na Brigitte Savané moi c'est Kulutu na Savané depuis grand frère Rafali Poupa. Donc, maman confort, Brigitte Savandé, merci beaucoup, sœur. Merci beaucoup, na Yasmine la Warriors. Merci beaucoup, na maman Annie Malonga depuis Canada, na Montréal. Maman na David Lombula, Davina Lombula. Et puis Élisée Lombula, Bambote na Webele. La bossa dit maman moura na souci, na pena makasi na États-Unis. Maman Fifi Makuta depuis États-Unis. Kobali c'est ça qui toque la famille. Ma Fifi Makuta moka ko soit. Kobali saison continue kaka. En tout cas félicitations. Mon numéro c'est plus 243 99 21 69 651. Soko Monique ozana posa na komelo ba gag na komelo ba filmer. Je suis là parce que je suis parmi bano ba yiba mayele muke ya modero totokani nazali. Merci beaucoup na assistance ya bandero nyonso bazali awa o ba assister et puis et merci beaucoup na venanga Dricha motomètre beba zibeba merci beaucoup. Ok, merci vraiment les chers internautes. Quand Sabino, vous s'abonnez massivement et la chaîne Nabino. Chaîne Obolinga Maka. Si réellement Pena Bolinga artiste et comédien Nabino Kombo ya Jerry Kovortes, vous s'abonnez massivement la chaîne Naye. Bon moment na biloko bon on poste bon moment na makambo ya bien ba scénario ya bien ba histoire ya bien na kati ya chaîne Nabino Obolinga Maka. Vraiment on est là, on est toujours ensemble. Sans oublier maman Tati Kande na peso mbote siko zali. DJ je serai ga ya yo penza ya ngwana na bosanité Marit Kidia. Na peso mbote na yo place ozali maman Virginie na ya poto mauvais Didia na Paris babi mwana ndila tongo koma dene na kata Paris ya yo penzi ya ngwana na bosanté na pesi mon papa mon pasteur Toko papa vraiment na pesi mbote siko zali on est là on est toujours ensemble à s'abonner massivement moi avec vous on se voit bye. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble. Bolima 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 Bolima